Valéry Giscard d'Estaing mokonzi ya kala ya France akufi na mibu tuku libwa na minei. Azalaka moninga ya bakonzi mingi ya Afrika lokola Mobutu Sese Seko ya Zaire eye koma RDC. Giscard d'Estaing aponamaka mbala moko na bokonzi na 1974 pe atikaka ebonga na François Mitterrand na 1981. Président Emmanuel Macron ya France a lobby ya sepeli ndenge makambo mazali kokende na ekolo Congo démocratique pe alaki kopesa maboko pomboka ezala na démocratie pe fulukisama. Macron asololaki na président Tshisekedi na singa kasikalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres asengi nde ngambo inso ya matata na RDC e solola na kolanda bukuli konzi. Bakambi bamolongo bazali na likita linene lia kafu lia mbala tuku misato na moko ya ONU po etali COVID-19 jeudi na vendredi. Président Félix Tshisekedi pe akolobela na visioconférence a makasi RDC sali na bitumba na COVID-19. Président Donald Trump alobi azali kosala nyonso pona kotikala mibu minei misusu na bokonzi kasi soki esimbi te akozonga nsima ya mibu minei na maponami. Alobi bokonzi bwaye bozalaki mibu minei milamo.